Kabila esu na légitimité te. Na maponami ya liboso azwaki bokonzi mibu mitano. Maponami ya mibale bokonzi mibu mitano. Soko sangisi esa mibu zomi. Azalaki wape kola mukabe na pongisika. Tete. Loko babengi na lokota li français autorisation. Apimeli yango Adolphe Monzito pona likambo nini. Nde mama awa tokoma lokola baumbu ba malamu moto alinga kena mobembo bokopimela ye lokasa oyo kopesa ndak asali nini mama bokondi encore nde bapimeli Monzito tutaka likambo balobi te ya contrôle technique mbongo wane kendaka wapi mama tikani mama ngai moko nde na aboya na ebiso na futaka esu te nalobi tete baimboka bafuta te nasali tete na ya kote ya likambo babengaka incivisme fiscal na ebisa bato bafuta esu tete nalobi bongo te te lelo nano esili te mama bato bana posa maponomi te masini wana ya masini ya moyibi na ebisi yo masini bakoteka ngo kama minei nanga akosombisa biso yango na koto moko na kama mitano na $1,500 elibinoka message boko bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tu bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission Oyo Congo Millennium bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti polémique aussi mote na balandi nyonso ya monde ba internaute nyonso ya monde na sengi bino tu bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, bino bayo penza bozali ebele, scotchi ekolanda émission na biso l'invité. Lelo penza to zwi lisusu libaku ya koyamba mwana mboka Mike Mukebai o azali journaliste engagé. Yende penza moto azali invité na biso ya mokolo mwa lelo to solana na sujet ya maimatali politique na République démocratique du Congo. Mbote na mwana mboka Mike Mukebai. Mbote mingi ndekute tena. Mike Mukebai to banda penza actualité ezali likambo ezali koleka na epa ya président de la République to monaki penza réunion na moko asalisaki invitaki ba député na nyonso koloba te likambo moko penza esaki ke ba landi ya Congo Millennium batu na motuna balobi te toki kamoko bimi balobi te président de la République Joseph Kabila azali na droit ya ko changer constitution ya mboka na biso eza ya solo na lengi na ebisa yo boye tango Kabila apesi ya no wana apesi yango na motuna etali makambo na nationalité na koyanola yo na biteni mibale eteni ya liboso etalisi biso te Kabila abe na posa ya kobongola mobeko likunzi akoluka likambo nyonso akokozwa eza kwa libaku pa bongola mobeko likunzi engo bate Kabila komi na suka engo bate Kabila na posa osesa maponomi te bato bakokenda na maponomi yo ya kobimisa liloba te okoya kobongola mobeko likunzi obongola yango pona nini na likambo nini to esune lokwa kobongola moboko likunzi te bato bakolobaka te Kabila komi na suka na ebisi bango te bana solo moto ayebi te akolonga maponomi akoyebisa bato teke na kobongola maboko likunzi Kabila akoluka nyonso soko bato ne bayebisi babitali kambo esami moni te toko bongola mobeko likunzi aye ukangama nango kasi akosala ne yango te bato babanga te asali babenga lokota li français ballon de serre ameki koloba atala ekolekani wapi awa na mboka tokolinga yango te koleka te ndeko libanda o to kobenga communauté internationale bakolinga yango te sadek bakolinga yango te basi bayebisi akosalisa maponomi be na mobu oyo wana eza ballon de serre ameki koloba atala soki bato bakosala ndenge nini bakoyanola eboni eteni na liboso ya yango wana eteni ya mibale likambo etali bokongolia babengi yango nationalité Kabila tu bokondi tango musée Laurent Désiré Kabila kufi ya komi tata mokondi ya mboko sima na yango toyoka kenda maponomi na ye tango baponi ye na nzela maponomi
mokonzi ya mboka likambo ya bokongolia likambo ya nationalité ebimi kuna na ndako ya palais du peuple na assemblée nationale bato ya ngambo na ye majorité balobi te Alex Kande ya ali na bokongolia pe ali na bonoko a Belge. José Makila tomboki abito kobimisa lelo kombo ya bato nyonso bana bokongolia na bomboka mosusu babimisa eloko wana esala makelele tango ese makelele Kabila sengi na bato na ye bazwa o babengi moratoire ngo bate eloko wana toti yango na se tokolobelaka yango esute tango makambo ya bokongolia eloba makana eloko wana Kabila pesaka lilobo ya ye nye telelo atikala koloba te bato na ye bazwa mobeko babengi moratoire po bazwa eloko wana bati yango na molili na nkuku Kabila aloba te asisi bokonzi ya liboso na mobu koto mibale na zomi na moko 2011 tokei maponomi azwi bokonzi mbala ya mibale mama asali isusu mibu mitano te na mobu koto mibale na zomi na motoba 2016 atikali kolobela likambo ya bokongolia te atikali kolobela likambo ya moratoire te sika Kabila esu na bokonzi te avandi be pona kosesa maponomi eloko babenga lokota li français légitimité anango esu te boni moto asali mibu zomi asisi likambo ya bokongolia te sika nde ya koloba te alinga bongola moboko likunzi sika lokuta nakoyebisa bayimboka esengeli nde bayimboka baya komona te Kabila ndimi te babukaki moboko likunzi ya vandaki nye aye koloba esengeli te nga na bate ya moboko likunzi banda kala wana abatelaki yango te yenda mofundami esengeli bakende na moboko likunzi baloba eloko yaka soki mokonzi ya mboka asali mbeba oyo babengaka haute trahison bafunda ye na nzela wana andimi te banda mobeko wana babukaka yango ya vandaka shui yende asali mbeba andimi yango kasi mama neloko tozali Kabila esu na légitimité te na maponami ya liboso azwaki bokonzi mibu mitano maponami ya mibale bokonzi mibu mitano soko osangisi esali mibu bo zomi azalaki wape ekola mukabe apongisika te lokuta nayebisi yo makambo mibale misato ya liboso te elakisi biso te Kabila akomi na suka yango akomi oluka nzela ya kobeta mwa libakwa bongola yango abala moboko likunzi ya mibale na yebisi yo te mama azali lisusu na nguya wana te ndingisa wana po asali bokonzi mibu zomi asali yango te ya misato na yebisi yo ya lokwa moto aye koyambola masumu aye kondima te babukaka moboko likunzi ngai natalaka yango te lokola ya ndimi mabe na ye esengeli nde ye basambisa ye pona haute trahison oyoki ngai mama. Merci beaucoup mwana mboka. Oyo ya mine na bakisi na lobi likambo wana ekomi likambo ba konzio bakomanja ya maponomi nde basisa yango soki nungu ezali na likambo wana bakonzio bakobimanja ya maponomi nde bakosisa ni yango awa twana eloko mosusu te maponomi bena mobu oyo mwana mboka Mike Mukebai nungu lisusu na likambo ya Fekofa tokoyeba te likambo nini ezoleka kuna baike balobi te mwana mboka Constant Omari azozwa penza libaku to pe makambo parce que bazomona te ye penza apusanaka mingi kote ya président Moïse Katumbi yango nde moto ezosala ke akoma penza na ba problème wana makasi eza ya solo makambo wana nayebi yango te nga makambo moto pe nalandaka yango te nalalaka na moka pasi na motema makambo Kabila ya kosala biso ya politiki nazaka su na ngonga te ya kolanda makambo ya motope makambo motope soko na tiango na motema na kokufa oyo ya politiki ekosala nga pasi ya kolaka mabe na bakisa su ya motope oyo lobi na nga wana nayoki yango be ndenge bato balobi yango makambo etali Constant Omari nde bakangaki ye na ndenge batiki ye bao baloba boye babi te akwi miso bamosuba bata akwi te bamosuba bata akoma zonga ya Moïse Katumbi bamosuba yanga na yango nayebi te lokwa ya makambo motope ete makambo politique ete mingi nalandaka yango te kwa kosanga motema pasi oyebi motope soko mokwa babeti bino mangende okobela bongo Kabila akonyoko ya biso mikozo tokobelaka soko na tie sumaka motope na motema siyo nasali maladi oyo babenga bokono babengi na lokoto ali français AVC mbango te yango makambo motope nalandaka te
mwana mboka Mike Mukebai nungu pe tokoyoka te Adolphe Muzito alingi abima na libanda ya mboka kasi moya akende stete ya te mpo bapimeli ye occasion te akende na mboka papa. Nayebisi yo mboka oyo tokomi baumbu obemina kokuna bapesi ye mitindo te moto abima esu na mboka te moto abima te soko ozali motindami ya mboka oyo ovandi kuna na palais du peuple wa député national mpona kokenda mobembo esengeli te mokonzi ya assemblée nationale babengi obeminako akomela eloko babengi na lokota li français autorisation apimeli yango Adolphe Muzito mpona likambo nini nde mama awa tokoma lokola baumbu ba malamu moto alinga kena mobembo bokopimela ye lokasa oyo kopesa asali nini mama bokonzi encore nde bapimeli Muzito autorisation mpo takenda libanda kasi ngai mba mosusu bakonyokola biso na sepelaka ntango bakonyokola bayebaka te moto bakonyokola bakopesa ye bonene akoya monene te moto wana akoya kokweyisa nde bango moko mama yo koloba be likambo oyo ya autorisation bapimeli ye kuna basi bafundi nanga na assemblée nationale batie mikanda kuna mpo babi te ayibi misolo masini oyo bakobaya maponomi mama bakoteka yango na kama mine ya dolar nanga akosombela biso yango na koto moko na mitano na kama mitano bakoteka yango na $400 nanga akosi biso te eyali $1500 basi bafundi nanga kuna na assemblée nationale te aya kosamba obeminako akamati lokasa wana avandeli yango eloko akotia motema na bato wana kuna ezalaka te mama bakenda kovanda bakwaka misolo na bango ya bulamatari oyo bayimboka bakotoka bakonyokwamaka eyamba ya liboso te bakozongelaka ngo lisusu eyali mawa te mwana mboka alingi abima na mboka abima moto ana ndingisa te atambola ndenge alingi babengi yango liberté de mouvement moto abima akende esika alingi yokani bapekisani ye baboyi te abima nyonso mpo na nini mpo taboyi bokonzi na bango awe yali soko ali na biso te oya moto akoboma ekomi bokonzi encore bino nyonso bolamuka ntongo kala te okomona bakotia yango ndenge mobutu atiaka yango un père parti unique PPRD parti unique yango wana mama moto akosala yango kuna assemblée nationale nani ye wana obeminako mawa mama mpe ominako akanakanda ya Muzito mpo ayebi te kuna na bandundu Muzito aleki ye na lupemba yango wana yalinga Muzito aningana te loko aya moke akokokomata te oki te ntango bakotia dauphin bato nyonso pression bakosala bibotia ye mpe tokopapola ye lokwa nzinzi bato bakosepela te mpo ya alembele yango wana likunia wana Muzito aningana te azwa bonene te eyali mawa mama. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai motuna mosusu pe akoyeba toyeba nanu rôle ya mbongo oyo ba ndeko na biso penza bakumbi mituka bazofutaka likambo balobi te ya contrôle technique mbongo wana ekendaka wapi mama tikani mama ngai moko nde na aboya na ebisio na futaka esu te nalobi tete bayimboka bafuta te nasali tete na ya kote likambo babengaka incivisme fiscal na ebisa bato bafuta esu te nalobi bongo te kasi tokofuta mpona nini mama yoka na koyoka moto akobetanga liso akimbuta alobi avandaki ye na basani ya ndembo ya avec club ayebisi bango te abimisaka misolo $200,000 apesaka mo nganga ya kisi po te vite akenda kolonga na finale ya Coupe d'Afrique $200,000 mama yoka misolo mboka ndenge kusakana mama $200,000 ya bimisi be apesi moto moko alobi yango ye moko mama yoka pasi na motema mama ebongo tokofuta mpona nini tokofuta mpo ekena na mabenga bato tande mboka ya kokufa tala mabulu ta matiti solo te mama kofuta wana ya natina te tosalisa na maponomi bakonzi ya sika baya ebongo toyeba kofuta mbongo wana kibuta asali mibuboni na mboka oyo nengumba kisasa 12 mama yebisa ngai eloko ni asali te mama omoni te bato nyonso babombi mituka na bango na ndako bakotambola te bakozela te bato batia nzela ntango bakolemba bakobimisa mituka na bango bato bakofuta esu te bato basi balembi bokonzi oyo bokonzi yanko ya kanyaka ya kopomola mboka soko bafuti botia na mabenga na bino so bafuti okei na mugilagile oke kobina okei zaiko oke kopesa nyoka longo bongo tofutaka po ya nini
mpo nyoka longo asepela te bato balembi tokofuta esu te nyoka longo pa nyoka moloko ya biso. Mwana mboka Mike Mukebai meeting moko ezali organisé le 24 avril pour na bayi UDPS. Alors nungu penza ezali parce que bango babaki te bazui penza place ya masina po elekana wana kasi na njili. Voilà, merci Jires ekozala na njili. Alors toki soute ba organiser lisusu spécial journée à sapeur na compte ya bango basepela po na liwa ya Papa Wemba kaka na même place au IDPS azuan. Mama ya limba liboso te yango ya kase ba yo opposition ba bi te basengi milulu kaka mokobi bo senga milulu yango bakotia milulu na bango mama. Biso na mboko oyo to ane sika ko pema te biso to ba umbu to ba paya na mboka Kabila. Eloko koyebisa ngeza ya sika te mbala nyonso soki bandeko ya IDPS basengi osala milulu kaka moko bango bakosenga nde mokoyoka ba IPP ya DP basengi mama eza likambo ya sika te nakoba nini etumba eza be moko tokeya mapolami totiani Kabila pembeni nyonso bokoloba boye so totie Kabila pembeni te tobandolela mikolo nyonso boumbu ekosila te oki ngai mama ekosila te yamba liboso te lobi mpe lisusu koyoka te bato akatumbi basengaki basala milulu esika songolo bango mpe bayebe esika wana ekosuka bena mokolo bokondi okpokweya tokomi na mobuya maponomi basesa biso maponomi tobenga na bango Kongo ya sike botama Kongo oyo moto ana ndingisa ya kosala makambo na ndenge mibeko epesi yenzela. Mwana mboka Mike Mukebai tokoyoka te ke mbongo ya kosalisa maponomi ezali te alors que tokoyoka ke ndenge oti koloba ke machine a voter wana ezobimisa mbongo ebele eloko nika ezozanga te basalisa ba bulletin pour que to voter nde na ba bulletin mama misolo ya maponomi ali bango balingi te bana posa maponomi te mama napesa yo ndakisa moko balobaki te bayi politiki nyonso bapesa ni kombo ya mangomba na bango mangomba oyo kokende na maponomi makambo wana esengelaki te esila banda sanza ya misato ya mars te lelo nano esili te lelo lokola PPD nano epa na bango boyokani eza te mpo bapesa kombo ya mangomba te lelo nano esili te mama bato bana posa maponomi te masini wana eya masini ya moyibi na yebisi yo masini bakoteka ngo kama minei nanga akosombisa biso yango na koto moko na kama mitano na $1500 eloko nanga akoyoka motema pasi yango wana misolo esengelaki te ya koatia na libenga bayi opposition bafongoli miso communauté internationale fongoli miso abi masini wana eya te yango oyoki nanga pasi na motema ase ayebaki te libaku na ye ya suka ya bomone yango oyo ye pa akoma ni moto ya mbongo akoma millionnaire sima moni bakolongolaka ye yango mafuta wana ya ngulu na monoko pasi na motema mama kopona ya malamu mapona na malamu eli na nzela lokasa otoyeba nanga memi biso na nzela oyo be pote misolo ya likolo wana yo mama tala kama mine na koto moko na mitano tala bokeseni wana oyo etikali wana na libenga po bakabolani mama likambo moni nanga akolela yango wana likambo mosusu te kasi tobi te masini wana ekoleka te mama po nanga akoma pe millionnaire nanga akolela abi bato batikela ngai pe nakoma millionnaire lokola bamosusu na bokonzi oyo oyo ya bokonzi na biso ngai na nyokwami mingi nazalaka ya kobomba nasali nsima ya malumalu sika bapesi nga ngwende ya seni batika eloko yango wana ekoboma ngwana nanga kasi masini wana ekoleka te tokosasa maponami oyo abe na nzela ya lokasa oyo babengi bite de vote yango tokokende nango maponomi ekoleka te masini wana mama na bakolo mboka esika basaka masini baboyi masini etikali be tata nzambe ya koloba ye moko mpo nanga yoka bato nyonso baboyi eloko ekomi yanko te ekolekani te nanga lokuta na yo. Mwana mboka Mike Mukebai motuna mosusu ya koyeba deja likambo ya liberté provisoire ya mopandi sango ndeko Eliezer tokomi wapi te ndeko Eliezer nga nayebi te likambo nese esili mpo moto afundaki ye akendaki kuna abi te ye aza esu likambo ne Eliezer ta longoli yango napesaki ye longonya mingi ya bandeko nyonso babundaki mpo te tokóma na elonga wana mpo na biso tosi totia yango likambo eza na nsima tokomi kotala makambo mosusu nayebi te soko bato bakolobaka te bapesi liberté provisoire elingo bate moto oyo afundaki Eliezer ngo ekasanji
ye moko alongoli yango ye moko liberté provisoire wana bakoloba na koyeba tia yango te eyingo bate likambo wana esili na etumba oyo tobundaki bao babundaki bayeba te likambo wana esili mpo na biso likambo wana tosi totia yango nsima mokongo tokomi kokoba liboso mpo totala etumba esika tokendaka mpo te tozwa kongo ya sika na nzela ya maponomi wana likambo wana biso tokotala yango esu te mwana mboka Mike Mukebai kasi na niveau tokomeli soki te mokonzi ya mboka lobi te bon a changer makambo nyonso bino ba yi opposition bozali ba opposant bozali penza ko reprocher a lobi te abongisi penza social ma immense penza bino bozali koloba na e donc okina ko vanda ako bongisa moto asemi budzo me asali mika yango yo moni yango loko ezali likambo eza na kati ya biblia to likama mokili moto asemi budzo me asali de lokote sika yo lingo tie liga te na mikomi bale oyo totika nango mpo ya maponomi yango akoya kobongisa eloko mama yo namoni osambelaka makasi oh mama bato baa na posa ya kobongisa mboka te bayaki opomola basi bapomoli balakisi yo sika to asu na eleko te ya kotia elikia te kabila kobong te elikia yali kabila saisa maponomi abuo pia likamosu toyoka yango te oki ngai kasi mpona likambo ya kobongisa mboka bango basi batalisi yo te toyaka mpona kopomola bango balingi soka kotambola bamonaka ye mituka kobongola bandako ya minene oyoki ngai bango eloko balingi yango wana yo kopekisa bango te soko tolongoli bango na bokonzi ya nzela maponomi te mama oyo etikali ya moke nde bakozwa nakosimba na loboko atobima otambola nalakiso bandako bakotonga bakonzi ya ngomba kisasa bakonzi ya mboka nataliso bandako bongo bandako bango nano esili te bango babanda kobongisa mboka bongo sika misolo bakozwa wapi mpo misolo bango babongisaka na batongana na bandako na bango eza oyo ya kobongisa mboka mama bana posa wana te basi batalisi yo yango awa tokomi bena elikia be moko maponomi abuo pia. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai, merci na balandi nyonso ya Congo Millennium et surtout bino penza balandi ya émission à l'invité tokomi na suka ya émission na biso mwana mboka Mike Mukebai soki ezalaki penza na message moko esengeli na yo o lancer na ba nyonso penza bazali toujours na combat oyo ozali. Napesi bato nyonso mbote napesi mbote mingi na ndenge na yawa lelo tosololi epa na yo namona tata na ngai ya mwasi kala pati osango na ye namoni awa asekisi nga mingi liboso te tobanda lisolo yango na biso nabeti lisolo na ye te nakoya kokenda na libaku mabe na bite napesa nano ye mbote na ndenge nakutani na ye awa kolo abatela ye napesi mbote na bayi mboka nyonso na bayi diaspora ndenge batemaka nayebisa yango bango mba nyonso ndenge bango batemaka yango epesaka biso makasi bayika bempiko batema na ngwi etumba ekomi pembeni elonga ekoya tokosisani etumba oyo. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai penza na maloba wana nde totie penza litono na émission na biso ya mokolo mwa lelo. Merci beaucoup na ba nyonso penza o bolinga kabiso et merci merci aussi à Médard Kakolongo il peut vraiment assister biso lelo et merci à toi Jires Mwanda pour na bilili Jordan Kambala pour na montage vraiment lenda et merci pe na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi motema Yangouli hein maman jolie Dibendi maman na Jason et merci aussi à Lenx Lengelo de Bundes, merci à Willy de Bundes, merci aussi à Eric Lusandou le noble. Et merci à Cécile Osango, champion à Magouche Osango. Merci aussi hein, à Os Osango Dieudonné. Ya Passi Osango, merci beaucoup. Merci na baignon so penza boza mekilia poto bolinga Tatiana o penza moi ba conseil na bino sala ranga vrai bien. Merci pe na président Étienne Kabongo, merci à toi. Merci na ba onyon so penza bo continuera kolinganga na ba héros dans l'ombre. Bino ba yo bolinga penza te kotanga kombolanga ti. Na pesi bino nyonso penza. Merci mingi bo continuer toujours ko s'abonner na Congo Millennium. Te présenter pe ba condoléances na biso vraiment na famille yande on a biso auti otika biso vraiment les grands cordons Guigui Lito ba condoléances vraiment na famille na yo bana bandal nyonso vraiment toza de cœur
na bino nyonso boza tellement ebele so na banda otanga bakombo na bandaka kotanga Black Forever Masikini vraiment yo yebi kaka la noblesse dans le sang bino nyonso bayo bolingaka Tatiana bo continuer toujours ya ko s'abonner na Congo Millennium. Francis Mondobe, Frida Mokonzi, Meli, merci à toi. Merci donc Boboto Bondeko ko bakorenye na mabota mabino soki Nzambe azongite Fifi Shongo. Retrouvez-nous prochainement. Allez, au revoir. Congo Millennium.